très kitoko fali pour pas félicitations album nae bobinga boya kalanga merci na ndemi o babetaki na Nino esimbite likolo ane ya mabe mais o fala betaki ye moko o abetaki nini ya nini o abetaki ya nini ya o abetaki ye moko nini message tokos mais o abona Nino ana na ebité je demande mes tatous je demande mes tatous liko ce que tozo yemba nini tatou to likolo ce que to kende wapi non pas noter comment pour obiso mutata mbongo na ye pas pirater mutu toi que je a somba pour ba jibi batira ba CD le ba CD on a victoire que tout ça ka balader to na victoire ba ne ba somba ba fali pour ba bimisi fileta bimisi ba CD ba nan ba teke ba fali ba monter ba na ba vérité non ba plateforme ya côté comme téléchargement et comment mais c'est payable oui mais non demande rien comment que mutu mo ka kamba la télécharger alenga la romo yo zonga pa na ye ngana panzonga pa na ye ngana panzonga pa na ye et si non héritier bet album world fallait pas bet album world Sindi Petozela album world world wana trouver ba nani akoteka koleka muninga nani akosala succès koleka muninga po koma kaka o ya bet album world te o ya bet album world des arandeni héritier watana be bateke na Gabon héritier watana be bateke na mboka presque ya world musique c'est kati za braza ya musique ni. Bonjour messieurs les dames, bonjour à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Je dis grand merci Nabaïnyo Sobazalaka, branché, connecté dans Zela et Internet. Le vraiment moi et Sengo Mokolo Malamu pour Nabiso, week-end Kitoko. Toko Sola Bongo Mingi, le émission Nabiso. Que demande le peuple? Le peuple a posa ya nini? Le peuple a posa makambo moko Kitoko, ceux qui moque tamboula malamute, peuple aussi. Donc le lot Toko Yambelabino, journaliste, analyste. Hier, à la analyse dans le domaine nyonso, il y a vivement restez branché connecté na ma référence TV. Vraiment, lelo, ça sera plus beaucoup makambo o etali bongo culture to ya melibino lelo muna. Muna zo sala déjà entré na mote muna. Ouais, mais c'est le trépé. Balobi que makambo neza le wis na biso que makambo eza to tie trépé mais na trépé na nenga tige. Na nenga tige. Karine nga banda makambo ngo abedaka idéologie. Yakunga ya tige en plus aucun na trépied Lewis donc makambo eza bien bana mboka bayebi ke dia tongo yambi muna bayebi ke muto apesa bango ba sentiment muto alobaka vérité dans son album a muté simbité et simbité net na minute très zéla aux invités ce moment makasi nabiki bosenga muna c'est un grand journaliste déjà yebani na monde ba internet rien à commenter toboyi bato abanda oteka na fumbwa Ozaki coopérant na coin mais ba simbiso micro na ndenga longenga na sala polémique. Moi j'ai toujours dit la vérité. Mais ceux qui ont na monde internet to yambio okomi kolega biso na bulpo mutuma tindelo 200 € na poto. Bonga na temuna. Yangwana ezaki na kala ke po mona ke muta peso respect. Ayamba on a plateau na lati verte za raté mais le lot au moment on a pe boye tozo ba valeur. Au mona ke na ebité o ba journaliste belé. Et oui, c'est pela na yo po olingi musala na yo oboyino koma ba peso kiti oko vanda te olingo vanda na kiti bien ba plus c'est belé ba comme ba PD ba fille belé ba comme ba lesbienne ba na cimenterie ouais parce que bino na kozwa mutu ka osomba ba succès pona kozwa nini ba nimba koma ke bazo pasola ka bango na comprendre ba PD ngo ba journaliste ngo pe ba koma ba PD ba sans impasse baza pe na biloko te baza pe na rien alala chez bango ba koma pe na vitesse à Karine te. Très chers internautes, c'est avec beaucoup de plaisir vraiment. Les lois Masolo Talibongo makamwa musique qui te kolobela bongo. Les lois Moutavest Yambio, faut faire émission en français.
to ça l'émission lingala te ça te que yo taka ngala ti body comme ta mbinga mutaza en veste faut ça émission mo que ça très cadré émission mo ba parents ba d'autres l'émission mo ba konzi ba d'autres tout que non en français et to que en français cette émission émission to ça bilingue biso to bi français te bangonde ba bi français biso to ça ba émission ka bilingue oh bangazo ma anglais français. Donc, très chers internautes, très chers abonnés partout où vous allez, na États-Unis, na France, Belgique, na Kinshasa, na Bisso, hein, ngongi pe balobi salité comme trop na Kinshasa. Quand on a place de ça l'émission, battement buka kitsanze mwanani ya mwana na gez, o apesa li trophée. Na animateur apesa gez trophée. Trophée on va apesa ngino. Trophée na zo mérité yango. Ah mérité on attend mukiete. Maison ni ne pesa ki trophée wana. Na ba te ba mais innocent boaki mamba wa trophée, innocent alobaki mamba wa trophée za posa na ngote. On ko fulo mdabi ba trophée nyonso ba bazwa ka ba faux trophée ka trophée mo razwa. Ko fulo ka kofi wa zwande ya solo ba nyonso bazwa. Même gez mawe to azu eza na ngo trophée avec. Kora kofi depuis ko fazo wa trophée nyonso c'est très mabe. Nyonso kofi mo alobiki ba benga ba di ba kofi ba bo pese trophée. Pa boaki o sela ba to la vidéo. Banani. Batanini ya nini mo bato ko pesa ba trophée nini bato za nini abo ko pesa ngoka asala ba vidéo ba bo pesa trophée donc vidéo comment on mamuke ya paranage yo yebi nga pe na yebi yo aussi le trophée net nga personne yebi mutu na ko sa pe trophée na nga pesier a comme son pe world biso pe to pesa ba diplôme na yebi te diplôme de mérite c'est ça ka trophée trophée nyonso c'est les trophées nyonso c'est les trophées. Donc trophée on a petit wana bo gaz so comment na ezana ni gaz na connaît petit wana artiste amuke wana comment na yana gaz maweto wana trophée on a PC wana nani ya PC pour na lingana ba maison ni ne PC ça soit trophée te yeba PC trophée mais innocent premier artiste congolais oyo abeta ba millions Nanzembo abeta Diamond eza 120 millions non aleki fali artiste monté na kuna ba vie mais fallait autre mis album na o eza word boyoki ndenga yembi boyoki ba chanson donc il a qui c'est que azosa la carrière na ye na mutema malamu pourquoi fallait abimisi titre album na ye abimisi tokos de pourquoi ouais eza choix ya mutu azosa eza kwa mutu asala nini asala projet na ye tant balobi ke projet ya mutu atali ke premier projet na saki simbaki alanyango tina deuxième PC bon na moi qui a signé ba nini orthographe très kitoko fali pour pas félicitations album na ye bobinga boya nga merci na ndimi o abetaki na nino esimbite likolo ana ya mabe mais o fala betaki ye moko o abetaki nini ya nini o abetaki ya nini ya o abetaki ye moko nini message tokos mais o abona nino ana na ebité je demande mes tatous et liko ce que tozo yemba nini tatou to likolo ce que to kende wapi mais o yemba ki yemoko senti que message eza très kitoko mais na soki na ko soki nani soki na soki na o wana nani ba raté. Pourquoi sans wasali tokos c'est-à-dire que tokos 1 simbaki vraiment 100% en ligne comme ça sur ma casse na tokos de tokos 1 ezaki ke fongolé nzela wana fali pour parler ba français vraiment tala français fali pour parler na François ayembi o senti que o vraiment coli à côté moi classe vacuum eza na français o ka ba tic mo ba yembi pe donc très capital mais est-ce que bango nyonso ba beti album world héritier beti album world fali pas beti album world sinji pe to ozela album world all the one to ba nani akoteka koleka moninga nani akosala succès koleka moninga po koma kaka o ya beti album world te o ya beti album world des arandeni héritier watanabe bateke na Gabon héritier watanabe bateke na mboka presque et la world musique c'est kati ya Brazza et musique ni international très bien tom takati la ke Brazza akeni international te à l'étranger ah yo nanga uta nini oyo uti mouvement oye anakin outa na viande étranger on a étranger te wana tozana ki wana tozana Congo on mataka avion ye est étranger très bien skobi so ba komi moka mso ba koti ba complexe mo boye komike o album eza world te yani eza world te o héritier da world te ba kabola ya fali eza world héritier world te boyoki nzembo héritier yembi na nani na vena biso nani Vredi mama na chanson bato ba pesa moi mobile ama toy ba yo album na e bato ba comprendre héritier watana ba yembi. Est-ce que banzemo ba yembi na contenu soit les autres ont un problème à contenu na musique na biso contenu na musique na biso les seuls artistes donc bébé les seuls artistes oyo
azobeta musique abeta musique ko eza ba respect musique ko eza epesa éducation tout le monde a JB musique yango depuis au moment bon beta sikara oh boy oh break oh boy pour ça tali bien to kende vraiment na musique nyonso ebimi nga fona ka elo pona ki na nyonso te mais fona ka nzemba conseil eza na 4 no nzemba éducation corona eli biso ata bozemba nzembo bokela biso ta corona na 4 muke bokeba na corona donc corona nous te kaka bolingo oh tatou oh laisse-moi oh je t'aime oh j'embrasse oh les mbanga oh les pourquoi banzembo eza na ba thème pour embela biso ya mope so obeti album eza na 15 titres ata de ezala ya message ata ya mbo moko eza ata ya message ya mboka na to solo mabe moko eza na message ya mboka moko eza na message éducation ya bana très éthique lo liembongo mais ba ministère même so balika baliaka mbongo na album nyonso héritier na ki nyonso te pona yoka ba conseil eza wapi ba vérité eza ya fali pena na ki nyonso te mais la personne conseil pona mona jibe mtabetaka banze moi bien fongola ba mémoire mwana pe asengaki aya lisusu edika tanto ke poto mboka soko temse mwa yemba ke tango kendaka poto otali tango kozonga na kin do be shiba imbo be dimanzemo éducation kitasa au senti artiste apesa concert yango mona jiba ata bimisa te na ba concert na e plein na ba nini plein mais pour le moment l'artiste Jibin Piana ben, pour le moment, l'artiste Jibin Piana, il est au niveau de Paris pour un album na Sika. Est-ce que vous avez une chance de vous si ba fali tokos de au PSP album il y a nani héritier watana chance. Est-ce que JBP quand il sera sur le marché vous avez ces chances au bozo? Mais JB artiste munene atanga beta obinze mo JB beta batu takatolote na mobali ya bato lukaya yo benze mo ba thème. Manze mo na ayemba. Omo banze bo conseil. Mutu so taka nzembo na sko JB Piana na ba concert muso abeta ngote bato bayaka la mbala batu batala ka ba ose mulonyi po oyena mobala batu JB nzembo wana batu takatolote na mobali ya bato yosko ekina mobala batu oza bien mais wana za banzembo on favorise plus beaucoup na banzembo yo e carte ba deuxième bureau sko JB pesa ba éducation bongo lukayo o comprendre to beta banzembo ezake kitoko za contenu ezana kati ya mona bon ngape na ko pointer so tali musique world ope ba kumisela biso e da so eye 3 mois 1 mois elimwe 6 mois c'est trop elimwe mais tala eloko nani bien c'est asali soki bien c'est azo ba shooting a photo atenzembo papa nani na sima na batie na sima ne ba atenzembo nani ya papa na biso personnel papa tabulé et fema franco ba franco ba yemba banzembo ebele o comprendre tout bête musique moko boye o ezali ke d'éducation musique moko boye ezake mboka mso ke mabe omoni mukonza mboka na biso respect fachi beton mukola benga bango tuna bango boye est boye mbaka pona nation pona mboka yango mo ba misi ba mokota kota studio ba yemba pona nini mais to boso ba album na bino 20 titres ata 4 ata 3 nyosoka bolingo thème na lia mbongo eloko boye na sala boye bongo eza mabe mais muna je sais na batu nyonso sko ba fute o ba beti mabe Robin a betane bien mais tout Robino mais tout a fouté tout Robin a fouté yemo ka na biso ba vie oh nombre de vies abimisa nzemo na beti ya rap wana 50,000 vies so 100,000 vies à combien t'as 200,000 ndenge ma ba vie biso sala ba émission yo ba ki na faire o fait artiste soka beti fa sala nini world chiko wapi on maloba na biso lobara na TV tozongo lobera na wapi na TV mais elo mususu nazo kamwa artiste musicien na tozana tango ya Covid ba obimisa ba album na décembre je sais que c'est pour ba festivité à fin d'année maintenant tozana elo mo ba lobia 21 mutu so fanda na ndako entre temps artiste musicien ba ola ka ba musu ba bimisa est-ce que musique on a na impact makasi sur le terrain bon na moko na biso musique peut dans un impact te oyebi congolais nyonso omo otali bumu na e omo otala politique amo tala ke mboke eke wapi natanga kalezaka ba bimisi mundu kongola ki mais lobi to mona tango ti 23 e batunanzela o comprendre natanga kalezaka ke
babangi si biso to malibanda te mais lelo bato nyonso mo malibanda po ani Congolais za posa mboke bonga libumo bato bali ate bato baza ba pasi kena ba selemba kena ba bumu ba kati bato bali si lelo fufa mwini on prend si lelo bato ba vivre bien te mususu mona ke bato ba toka maya mususu iner ngiringira mai bima na matonge mai bima suste courant ko te koma na luxe na ki on mona ke Congolais tala ke musique ya bimiso lia mbongo na ye moko awapesa ngapé mbongo te et comme kaka muta distraire na almatoi ayoka neka ateneka yoka mais na thème vraiment ba ma musique et comme ba distraire musique comme mutu atonto za nzala kanda te musique mais ndezaka liboso ba jibe ba wera lelo devant na repesa le whisky et ça artiste moko to yo beta martyr otondi sango azate fali ya kotondisa to monya tondi artiste moko to beta martyr lo abenga siye moko sans m'inviter sans Yemoko. Mais fallait tout le monde habiter dans le stade de France. Nga lobi na biwa neza maramani na biya babenga maki babengi batu babengi obe kobenga mkomba nde bajiba beta Yemoko. Wera beta Yemo. Chanda muka chabeta Yemoko bebe chanda. Sko art lelo Congolais ta libumuna ke hauteur o botie marti 5000 akema koti na 5000. Lobaka ba UPR awakile amakile asekil. Mais kaka na boy jamais. Jibem Piana nani Jibem Piana Kofi Olomide Werason ba grand wana nyonso wana bazali susu ala inte surtout na makambo itali bongo ba musique mais ba jeune Kofa zali ba jibe bazali kaka ba evre ba jibe ba beta ba evre tikala Kofi Olomide pa beta na Diamond ba otio beta mais ils ont sans impact sur le marché même si bon ngalo bango vérité na dans ta vérité na batu ba beta na Diamond innocent fali pupa Kofi Olomide muta dominati lelo o ngana ko pesa trophée innocent de yoza fana innocent muna et na fana tika bino ko vérité bolingara te po anini vérité bolingara te po ba ka sola ti na innocent a danger na ba danger te na bina bato ba beta innocent za premier yebisa ngai mwana na kei oyoka te banze mo nyos bato mo zongisango surtout ni mete po na nini ba Congolais belé balobi innocent azana no nabat o balika na ba média ba porte-parole ya ba artiste musicien wana quand il passe dans le média lobi innocent azana mwana mukesa qui pied na mais totally impact innocent azana sur le marché international l'équipe artiste musicien bela yoza journaliste est-ce que maloba batwana est-ce que kenda sens moko na carrière artiste musicien te innocent ça musane bien ba artiste congolais na bien fali pas ça musala bien mis album ne kitoko ngako na bini tant bozo bimisa album wana tant ngoyemba na be étranger ko sangsa peut trop étranger boyembi pona mboka na bino ok ke na passe na souffrance vous comprenez et ateka tant ndete ka na est kuna tout après to sangandi to sai nini to mo sa banzem te tant on a quatre album novement bato surtout bo titre mo ebimi wana ezanzembo ya nini ya Esther ya nzembo ya Congo po ela musa congolais nyonso ba relation ba nzembo ba humanité kaka yango innocent ça musala bien ba mais faire rigolo pas bête générique mais album à faire ça sera pour quand te wa so ko mi pa porter pon bo yeba biso sala musala na bika faire rigolo doze l'album world sera bête album ne world album ku world ya bête album po na musique world na musique ne zana ngote po sera bête générique na bête Brazil ko yo kango Gabon ko yo kango bamboka nyonso ko musique all des arana na pe na za world wote mo ba ka world be miso to sala ka mo ke Gabon na bengio muto na Australie pe a bengio nga muta benga na bunya na limité na bi bunya muta to benga nga atali mission na bunya muta benga bunya isinga na tali mission na yo na bi tasko to katiti bunya musika fali pupa to koste to zongi na masolo fali pupa po polémique ezamingi na bat oyo bazaka na internet polémique na minute za fali na hérité ba ta asko na obeta ninga mais ngape na posa no kana na sisa banzembo hérité tina suka pona wakino ndambu ya fali déjà aussi ya fali na waki ndambu do betanga signé ba orthographe na talaki na waki ndambu ba chana yoki wana na ba yele ba beti na daju c'est bon déjà par rapport ya yena daju na fali c'est bon par rapport yena ninonde
Mais les gens disent toujours que c'est la monotonie. La monotonie. Ils ont monotonie, pas fallu pour pas. Je ne sais pas si ils ont mal compris. Ils ont monotonie, caca. On a trois. Na kana nyonso pe no parce que on panzara munoko te na ki nyonso eza monte na ki trois na ki on c'est bon o ba yembina daju na ki ba yembina nazar na ki na nini na parce que nyonso pe no yeba ke o ya sali boy o ya sali mais fali pour pas félicitations héritier watana des félicitations tous les Cindy le cœur Cindy na yo kité il y a une bimité te asa bimisa chanson moko na dia na butu mais na dio ki on na nte to pe sa chance to yoka depuis pas bimisite les yo kanaté depuis que c'est bon. Fabregas na innocent. Générique Moïse qui tombe c'est l'onga promotion. Innocent notre homme tomoro ya innocent calamité wa ebisinga innocent bimisa bombe. Qu'est-ce qu'on attend? Pas innocent pas bimisa sou. Pas bimisa na posa biso mo musique ezo ngande ezalaki. Musique ezo ngande ezalaki. Musique maison ngande ezalaki po na posa ke ah wera pe fa boa kata générique boa que la biso kakachu wera silat te wera silat album ni wera o to sila o to beta o eza kitoko yo kanate album wera o ya tarsi cho tarsi jaune wera sila histoire na histoire ya wera sila toze la PJB so atia boa kiawa e beti te tolibo bango wera abeta générique ala kitoko na banze ba okande banze muso za kati ba mama na ba champ yo kanate so wera la minute abeta générique o tsaba pe mulungi wera tsaba nga genou ba wera bazana mi on a posa ke wera JB Kofi ba buaka nami na ba fali ba buaki ba tono tala siko nana obeta muninga mais pona yo zolo baka innocent te on comme sanga fanatique innocent ba ba kasa ko fanga fana bité na bi oya zo sa musala malamu zela mutu mo ya komela mutu mo abenga kinga na normal appel normal po boza la pena ba habitude ko benga biso normal biso pe to benga bino normal WhatsApp na kisi za la raté tout ça là on va ya bo benga pe normal na critiquer binoté abenga na niveau ya Canada alobi muna wana ye aza fan ya nini innocent makasi aza na Montréal mutongo na oloba kombo na été ah kosi nga akumisa innocente innocent la jeune asa musala na kitoko fali pour pas ça musana ba faire ba ça musa tout comme ça on doit fali tout critiquer rande misala na biso ki ba to de la vie privée na côté vie na bike na koyoka so album fali très na bike ba français fala yemba na yembera première na oyo senti o a coller sous mayele améliorer les sous félicitations artiste maintenant to komi presque na suka ya entretien na biso ngana yo toko s'attendre à nini na balcon nyonso artiste musicien ba robimisa artiste musicien ya lelo ba bimisa album ezote kamate sur le marché pe ezate na poto pe marché za la juste on va pesa rabat na ba trophée ba pesa on na poto poso ba pesa on ba kosi awa ba somba sur album même na poto pe ba marché za li juste muta ko sa ba to somba te mako tara ndeti mutu mwana kutene lelo na matanga azana album afali nyonso o fala bimisi ajango ndenge nini asombi na eta ba fesinga ngo nyonso pa muta kopenga na téléphone on ko pirater ba artiste yo mona ba artiste ba gabonais ba artiste ba bunia ba artiste ba ya étranger ba Rwandais tout ça ba mener biso po biso awa pirate on a baké mutu moto ton sa marti po ani album ana kongete kama ali soute on n'a pas de producteur tant ka ba JB tout ça bien ba producteur ba producteur ba mo boya musique pe ndenge venanga Charlie pense alobaki ke calamité musique e koma ke leader aza posa azaka ye moko nde ba gabonais ba sala ba étranger ba sala ayeye moko na ba tumba bina resili keza ke azwa engagement orchestre momba ba tourner ba nini e comme ka système DJ chip donc ba mo ba ye système ke azwa ministère groupe memi ba producteur ba mo kima ba ya ngwana producteur ata na yo zo groupe faire ba za rebelle zo groupe fali ba za rebelle zo groupe ba mo kima pe bango na poto je dépense l'argent ba misuba kimara o mona memi boy parce que mutu moi ki tambo atala beta bilisi ntatali na kota toilette mo boy ekuti ya libulu pa na kimi siko na yo ko zwango siko ya poto ma yezo ma pra transport est facile bilisi ntatie poids atie perte pas fali atie perte na musique à carrière na. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons demander comme recommandation aux journalistes dans l'état pour bateau évoluer dans le secteur wana to singa pe na président Fati na secteur secteur moko ils vraiment très vaste bonga loka mboka ezobonga calamité to kala na ebonga mboka na ebonga mboka petit ce qu'on est bongité loka mo kontozi mo konzi mwana mboka
tozi président Fachi Béton moteur obongisa la biso mboka batiki la biso maboko pembe bakoti la biso bangunia te o bata maboma o bata nani te au mona mboka ndenge tokende bato ba osepela misala ezokota ba misepe ba osepela po ba iska ba musicien eno ba noter kama po obiso mutata mbongo na ye pas pirater mutu toi que a somba po ba jibi batira ba CD le ba CD on a victoire que tout soit ka balader to na victoire ba ne ba somba ba c'est fali pour ba bimisi fileta bimisi ba CD ba nan ba teke ba fali ba mo teka libana ba vérité non ba plateforme ya côté comme téléchargement et comment mais c'est payable oui mais non demande rien comment que mutu mo ka kamba la télécharger alenga la romo yo zonga pa na ye ngana panzo pa na ye ngana panzo pa na ye et si non il va souka pour te combien si Chine de basika ngana ba ndinga ba chinois to komi presque na suka émission na biso félicitations depuis na banda ma émission na moi na veste ya mbinga te donc ezada elengi nanga donc et puis singa sentiment mutaso na politique yo yamba yo mais aux journalistes aux biso loka bato mo ba nyama loka ba cochon ba PC aux journalistes au pesa information aux ba chaque jour aux vivre en Amsala, aux journalistes professionnels, parce que professionnalisme, mais attaqué. C'est une place à ma place, c'est Sola Massou, aussi porté. Tout vendre tout ça l'émission. Félicitations, félicitations, on va dans biso. To call sa musique na stop poussango. Nga lo bati lelo d'étranger ba le kabisoté. Ba Cameroun ba le kabisoté, biso l'équipe bonne musique. Biso ndeko lo comme so complexe ba mission na biso. Beta musique à Congo et fou la biso. Oui, très chers internautes, c'est avec beaucoup de plaisir Tokomi Nasuka émission Nabiso Bolandi Mouna. Nabisa Bino Aza journaliste et Boyebele na Congo France, Kinimikili, Boyebele na Congo Bisengo. Aujourd'hui, on était avec lui pour tout ça là et moi point par rapport à Ndengeni ni artistes et musiciens. Bazo bimisa album mais album en ezan ndengeni ni contenu ezan ndengeni ni sur le plan commercial azapé parents batunyo so bayebi muna azapé parents azana mwana hein bonne année pe yango le meilleur vœu bonne année pe yango bébé très chers internautes maman Jemima Kalonji depuis Dallas je dis grand merci à toi ndengo soutenir biso na ma référence TV je dis merci na maman référence TV depuis Londres soki nzamba zongi te ngai na bino Mouna azaka na posa talaka Kinshasa na biso mais courant no ma ekomi pasi nous disons à tous les artistes musiciens félicitations à Matika Songo na PC félicitations ba oti obala ba balier sali bien on a ke ba journaliste ba avancer on a ba balier Songo journaliste ba balier félicitations ba tumususu yake ba zolinga obala te mais ye ba balier félicitations. Merci Namatika Sondengo Bali. Je sais que vous avez mis nanga sur Facebook. Ce qui nous a besoin te mabale comme belé na secteur ya ba journaliste internet to lingi ba PDT na ba homosexualité. Ce qui nous a besoin te tozaka. Merci à la prochaine numéro.